Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masi, eza anga bino sere bika na ye lisusu liboso na bino. Na makambo ya Nzambe efuko banda pe kosuka po imoko azali ebandeli pe suka. Azoloba na biso na Apocalypse 22, je suis le commencement et la fin. Donc Nzambe aza ebandeli pe suka. Yango na makambo na etango to banda rango, futo silisa yango po molimo na ende mutu azotambusa biso. Yango mona pusani lisusu liboso ya peuple de Sion mpona kopartage na bango to bandaki lelo nde ezali suka ya oyo touti kolanda na de video oyo na tieli bino. Mais avant to banda émission na biso namoni natika na ntango oyo na moment oyo toyoka bango na présence ya molimo mosantu kolo aya kozwa contrôle ya nyonso ebandeli mpe suka tobondeli bongo na kombo na Yesu Masiya. Papa na pesi yo merci pour toza nzambo bongwani te lokumu ezongi pai na yo Seigneur Jésus. Grâce ngolu oyo okorde biso na ntango ya kopusa na liboso na yo mpona kolobela yo. Lelo ezali suka ya video na biso tobandaki Seigneur sur nos parents, sur nos familles Seigneur. Lelo nde tozomettre fin mpe toyebi te nini oyo kokobakisela biso un jour to plus tard à propos ya enseignement oyo biso touti kolanda. Yahweh Nzambe bo santu na sengi présence na yo eza kati na nga et se manifester. Molimo mo santu azala active. A localiser peuple na yo kolo afongola bango misu pe matoi kolo badona bango pe ese quoi. O baza koluka pa na yo bazwa connaissance parce que na nzela connaissance nde bakozwa bokangwa mais connaissance c'est la parole Seigneur Jésus de Nazareth. Kambanga ebandeli pe suka zo contrôle nanga nyonso nanga mobimba nanga zo contrôle la pièce oyo kolo zo contrôle la vidéo oyo bombanga mosali na makila na yo bomba pe peuple no obazolanda kolo tia bango mise à part comme ndengo tiaki bango na mantie na Jean 17 baza peuple mise à part Seigneur batela bango bomba bango bolamu na yo etalisama na mabota na bango na bana na bango kimia na yo ezala partage na bango na mokolo ya lelo Seigneur Jésus na bondeli bongo Nzambe bo santu na lobi amen. Tika Nzambe Israël, le créateur de toutes choses et le créateur de toutes choses, mokonza l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a pambola peuple de Sion, parce que kola lobi nazaka na sonite yoka sonite toto benga Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob, kola yoka sonite parce que asala ki alliance na bato wana pe baza bato ya kondima, ba homme de foi, ba ngonde exemple obiso tolande. De na lobi ke kolo aze bandeli pe suka. Lelo tozo silisa video na biso oyo kolanda makambo Nzambe basala yango te osali botiki so bandeli kambo komisa yango na suka eza makambo na biso te biso presque même makambo to banda moi aussi cité mais oyo eza makambo ya Nzambe ye moko soutenir biso po to koma nango kino na suka. Maman Rebecca atangi fongola Bible na toujours peuple de Dieu surtout so bozana maman Rebecca bo fongola vraiment Bible bozala décourager te ya ozwa Bible surtout so kozola na maman Rebecca pardon faut ki makamba ko ke ozwa Bible yo molobi badi pama na kendi na kozwa Bible na na sa dango awato ya zoloba na tang pone tangi na ye lobeli na comprendre ka pe bien de molimo mo santo azo sosolisanga tom suna aussi sali boso maman Rebecca na zelaye to na intercéder ye patanga malamu bonde komoko abisinga lobi maman Rebecca to singa biso to sunga yo to loba na yo neni to expliquer yo pendant que yo de jour sali vidéo si to ko biso ni yo na TV biso libanda to ko loba ni to bozo ko intercéder nganza ma osala ko to ngana loba malamu na tanga bien. Apôtre Paul Zobani quand Ephésiens 6 asolobani nani bobonde la na Ephésiens 6 place tozali mais na 19 bobonde la ye pe po na ngai alakisa ngai maloba ya malamu pona koka kosakola na molende nyonso basikele ya sango malamu. Donc na prière no pe kolo sunga Maman Rebecca ayeba na ko opese maloba malam po ya kosakolela biso. C'est comme ça passe. Eza to tikanga ka bongo to bandi na français to zongi na Biblia na bandi na Ephésiens makam o to lobaki. Na tangi na Ephésiens 1. Ephésiens 6 pardon 1 na tangi na kombo na Yesu balobini. Bana pe baboti.
bana botosaka baboti na bino mpo na Nkolo Yesu. Pamba te yango ezali malamu. Mobeko ya liboso oyo Nzambe abakisaki elaka yango oyo: tosa tata na mama na yo mpo ozala na esengo mpe owumela mingi awa na mokili. Bino batata boyokisaka bana na bino kanda te, kasi bobokola bango na mateya mpe batoli ya Nkolo. Oh, gloire au Seigneur. Nzambe asali biso ngolu totangi malamu. Gloire au Seigneur. Beaucoup bisaka Nzambe na ozopambola Nzambe abusantu na oyo azosala mpona ngai. Amen. Alors Nzambe alobi totosa bapara na biso mpo mikolo na biso ezala ebele na mokili. Moboti nanu oyo liboso oyo biso tokoki kokumisa ava bapara na biso bazwa biso. Moboti ya liboso oyo biso tokoki kotosa mpo towumela mingi na mokili eza na Nzambe numéro 1. Po yenda boti biso eza na Esaïe 50 ou bien 52 si je me trompe pas. Je me trompe pas. Oh, eza kuna ya Esaïe. Eza na Esaïe. Kuna nde Nkolo azoloba na biso ni totosa baboti na biso. Moboti na biso liboso ezaka na Yesu. O biso tokoko banga Jésus de Nazareth, notre maître, le créateur de toutes choses, mokonzi ya l'univers. Yesu nde mutu tokobanga numéro 1. Po yende mutu aboti biso e apesi biso forme asali biso. Yende a créé biso. Nde bapara na biso bakana okolo atie. Alors Nzambe apesa abatu bolamu, akabela abatu bolamu. Soko tangi bien na Esaïe na psaume azoloba nini? Ngai mona obikisa bino na okomisa bino pe bato ya lokumu. Donc Nzambe nda tomboli bapara na biso pe akomisi bango banzamba se ndenge alobi na Moïse. Na kosala yo Nzambe liboso ya Pharaon. Nzambe nda sala baboti na biso banzambe. Donc Nkolo akabela bango bolamu. Mais alors po bazalaka reconnaissant liboso ya Nzambe apesa bango bolamu po apesi bango pouvoir likolo ya bana. Alors Nzambe akosala biso grâce ngolu toto sababoti na biso apesi biso comme conseil comme toli. Mais moboti ya liboso na yebisi bino déjà ezali Nzambe. La parole de Dieu faut tosaka yango otiaka yango na misala wana ozotosa moboti na okomona mikono na se na moi ekozala milai mpona nini? Ntango banda koya kobundisa mpo baboma Nzambe akotela yo mpo tosaka ye obangaka ye orespectaka ye. Donc ye nde parent numéro 1 nde akabela baboti na biso bolamu. Donc bakanal oyo biso tobimi tobengi papa tobengi mpe mama. Mais Nzambe aza nyonso mpona biso. Bible ezoloba nini? Baboti na biso bapesa biso kanda te. Bapesa biso kanda te. Kanda na bango eozala wapi? Nde tokotanga. Bible ezoloba nini na Ephésiens 6 so tosote tolongo na 4 tosote tozwi 12. 12 alobi nini? Pamba te biso tobundaka na bato te kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Nzoka nde yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mopepe. Esprit oyo etambola lokola mipepe. Milimo mabe oyo donc ba esprit oyo batravaillaka na monguna. Mais batambolaka lokola mopepe. Po ba na monde na bango monde des esprits. Alors biso toza na monde oyo des humains. Alors bango balinga kokota contact na biso. Alors eza na bato bakenda ko consulter bango. Dès que yo ke kuna yo soka sobimi yo moko ndongo yo yaki njoka bakoti yo. Parce que bango balukaka bato bako passer canal. Donc bato aéroport, bato OK bazala lokola toloba nini oyo hôtel. Donc njoto no lokola hôtel comme temple. Donc ya kota kati na pour agir. Pour n'habiter so bo sosolinga bien. So bo sosolinga bien te. Bango balukaka ba vanda kati na biso po bazana sikate. Bazaka besprit de l'air. Alors pour ba opérer bien, baluka kozala na biso ensemble pour ba opérer bien. Donc Nzambe za loko Nzambe linga passer message na peuple na ye. Nzamba koya kozwa vase disponible pesa propre o yemonga sokoli po Bible lobi que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Muto yemoko apetola muto asokola Nzambe molimo na Nzamba za kati na kola kota kati na ye. Alors kola kota kati na avanda yenda sala kana kati na ye. Yenda opéra kana vi na ye.
ndenge moko pe monguna satana na ba démon na ye l'esprit oyo etambolaka ye pa lukaka bato oyo ya kokota pote a opérer donc akokisa posa oyo ye alingi alors posa monguna eza kaka kobebisa kodétruire yango moni ke nzambe azoyebisa biso soyez prudent parce que nzambe azokebisa biso na apocalypse nde monguna akita na kanda donc azoyebisa biso soyez prudent alors bato wana nde omoni ke bamama na biso na bandeko na biso mosusu oyo bayebi nzambe te oyo balingi mpe nzambe te parce que mutu nyonso te ayamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi na vi na ye non mutu nyonso te ayamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye alors bato wana nde bato oyo monguna autilisaka lokola bavasi disponible mpe ya monguna mpona kodétruire bafamille na biso alors biso tozwi consigne moko ya korespecte baparent na biso ya kotosa bango mais bango mpe bapesa biso kanda te parce que baalliance oyo bango bazokesala boyokani oyo bazokesala bazokende kolukela biso nde makambo ozomona moto akota na makambo na ya science na liste ya vie me ya ndako na yo atia yo na bana no na famille no na ndako donc itouble me ye mo moto apona nzela na ye shwa mokuse motema moto ana maîtrise te pasi ya mokilo akoki te alingi akota na banzela mosusu alors me na banzela mosusu apo amemaka akombo ne ye azwi na kombo ya bafamille na baliste bakomi nde kosakrifie bino bomengo na bino nde yango bapesi mpo asalela yango nazala mwana nzambe ya solo ta mwana kobanga nzambe mpo molimo mosantu azala kati na yo ye nde akobundela akolongela yo yango mona baesprit wana mibale ebundaka nzambe alobi garde silence moi l'éternel je combattrai pour toi wana siko molimo no evandi nzambe abenga yo nzambe abenga akangola yo yesu azobundela yo na esprit wana mabe oyo ye mpona babundela apesa yo nde elonga oyo okokoka te so bitumba eleki makasi mais tant bitumba ezalaka nango makasi te Dieu nous rend capable aussi ya kofrape banguna na biso nde bamisusu oyo tobeta bango na ndoto eza mpo nzambe arendra biso capable mais so mpe bitumba eleki makasi biso tozongaka nsima nzambe azwaka le devant nde abetaka banguna na biso mpo te biso totatola victoire yango omoni ke na mer rouge nzambe afrapa banguna na biso omona to bamiriam bakati na ngambu kuna nde miriam atia loyembo peuple israel ayemba alors tokotanga lisusu na Matthieu na bible ya Matthieu tokotanga na Matthieu na longo na Ephésiens 6 nazotangela bino Matthieu mais na kati ya Matthieu na bandino na Matthieu 15 parce que Matthieu c'est belé mais funa ko faire comprendre bino comme makambo ya nzambe tokokende nango te olobika boyo tangi ba Jérémie tangeli biso ba psaume fo ya pe koto na Matthieu oya ko éclairci bana na nzambe na mikanda na ye alors natangi na Matthieu kende zwa Matthieu 15 tobandika na Matthieu 15 nayebi nazosala bopo bo comprendre po lelo eza suka ya Matthieu na biso oyo tobandaki kolanda na deuxième vidéo tukokota oyo nde troisième ezali suka eleki ebandeli totangi Matthieu 15 tobandi na 4 po tosukisa na chapitre 6 bible ezolobani pamba te nzambe aloba tosa tata na mama na yo mpe owumela awo non bongo te nakangami oyo abwakeli eza oyo abwakeli tata na ye abwakeli tata na ye na mama na ye lisuma basengeli koboma ye oyo abwakeli tata na ye na mama na ye lisuma esengeli baboma ye kasi bino bolobaka moto akoki koloba na tata pe na mama lisalisi oyo na lingaki kopesa bino na bombi yango mpona nzambe soki alobi bongo esengeli lisusu te kosalisa tata na mama kaka na ndenge wana bozali kokomisa maloba ya nzambe eloko pamba mpona kotosa mibeko na bino moko. Alors awa na bible awa pardon yo tanga mpo nga nakangamaki yanga nakangami yo otanga ezali Matthieu 15 4 à 6
Bible zoloba toto sa ba parents na biso toujours azo continuer toto sa ba boti na biso. Mutu abwakeli ba boti na ye comme lisuma ndenge biso tolobaka misusu exemple ki ba boti mabe ba vivre wana kuna bongo na bilakeli wana ba souffrir ba mona wana tozo bwakela bango lisuma. Alors to milongisa te pona ke tolobi ke ba parents na mokili oyo batu baza mabe ubie sozo nyokwama okosela moboti no makambo yo ndaza coupable ya pasi na yo. Alors ezana ba pasi mususu eutaka na famille nde pasi ya Joseph eutaki na libota na ye ni jalousie. Mais ça ba makambo mususu eutaka epa nkolo ye moko pa permettre ke komela mwana ye parce que ba chemin na bisa bino na uta kote ya bino lieu de rendez-vous c'est Dieu qui nzambe nda pona rango po enseigner batu na ye. Ozomona po peuple d'Israël akota Kana nzamba obanda pa désert. Pourquoi c'est Kana parce que na kati ya désert nde tokolaka na kati ya désert to comprendre makambo ebele tozaka pe enfermé tozaka pe enseigné na kati kaka ya désert nde to comprendre makambo ebele parce que na kati ya désert nde ba déception pe yaka na kati ya ba déception na po kokola okozwa makaso telemo popoli oyebisko nde batambolaka na kati ya désert nde koyeba ndenge nini basengaka ndenge nini bazwaka na kati ya désert mais pokota Kana. Alors bapasi musu ezouta pe na kati ya kindumba na biso totambolaki nango lokuta muyibi ebendelaka biso pe ba malédiction fongolelaka biso pe baporte tozala conscient mpona korepare na nzambe okobwakelaka baparent na yo berte mais fotala pe conduite na yo soki olobi ke basource mosusu lelo bamvutima bango bato babwakelenga bamauvais sort foti mpe ezali ya yo mpona nini mwana na nzambe nzambe akokondane mpo yo oyebaki nzambe te bible elobi vous connaîtra la vérité vous affranchira yo ozalaki franchi te na kati ya vérité yango omoni ke bamalheur oyo bango babwakeli yo éteindre yo parce que yo ozoza de mwana oyo nzambe adéclara déjà nini mabe elandaka kaka bato baza na nkolo mais nzambe akangolaka bango chaque jour donc nzambe abikisa biso mikolo nyonso nayebi boloba yango na français naloba yango nde siko malembe mpo nayaki na tuna ete likolo so na bandi yango bongo na français naloba yango bien te botika basekisa ngai nalingi te. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les a délivré toujours. Bien dans le bien te kota a délivré. Balba nini wana. Bino de bobongisi nga na komate menga na ozonga isusu kuna te po déjà na l'équipe là wana eza matata mingi. Alors moi na nzambe fo yeba nzambe moi na nzambe fo lukata makomi oyo ezo rendre yo capable que na kokotanga otanga ka français gloire à Jésus tanga français otanga ka english tanga anglais otanga lingala tanga otanga Congo chiluba lukata langue moko oyebi ki ba bible eza na minoko ebele salisata makasi nde balakisa mama Rebeka pe kotanga na lingala pote ayeba kotanga kaka makomi ya tata na ye parce que na ko se retrouver na kati ya bible lingala français banda ko nyokolanga na yeso ebisa bino makasi otanga bible yo moko na moi mozoluka muto oya na pourquoi expliquer soki otanga bien te kobwakela baparent na yo lisuma te parce que baparent baza bato oyo biso tokotosa totongo ozotosa baboti no eza mpe lipamboli ntongo bazopambola yo ntongo bazoloba malamu baparent nyonso te baza mabe baparent malamu bazali ntongo mosusu conseil yo ozwa euta mpa camarade na yo emema na nzela mabe ememeli yo bolamu te na vie alors baparent baza innocent kobwakela baboti na yo lisuma te na sote wana me baparent mabe mpe bazali ndeti biso tobotami baparents balamu bazalaki ya mabe mpe bazalaki mélanger toyei komona colère na bango ntango misusu bakei alors misusu babimisi fo face na bango bakomi konyokola bana bitike mpe kobenga na bango na bandako na bango ezali malamu te soki osalaka yango tika ndeko na ngai eza babiloko moko etikaka bato na bashock na bapasi na mitema na sote kaka na 15 wana natanga nano 22 à 28 ezoloba nini 22 à 28 elobi nini 22 à 28 elobi nini natangi na kombo na Yesu Masiya bana na nzambe natanga mwasi moko ya Kananite azalaki kofanda kuna epai te azalaki kofanda kuna ayei epai na ye wana Yesu pe angangi mokonzi mwana ya David yokela ngai mawa mwana na ngai ya mwasi azali na molimo mabe pe azali komona pasi mingi kasi Yesu azongiseli ye ata
liloba moko te. Bongo bayekoli bayei epai na ye pe balobi bengana ye te nasuka na awa nasuka na ana te pote boto kita sote na okangama. Le problème eza nini awa toto zo baba mama nyonso te baza mabe. Tala mama oyo mama azo courir vers Seigneur vers Nzambe ndeti ba mama lokwa biso ngape na mama ngape na mama. Je suis mère de beaucoup d'enfants. Nzamba sanga grâce na za mama. Mais maman oyo azo crier vers l'Éternel, aïe pitié de sa fille, ayo ke la moi ne mawa français tikanga, ayo ke la moi na mawa. Pona nini? Po Nzamba biksa mwana molimo mabe aza kati ya mwana na ye. Nzamba kangola mwana na ye. Mama zo luka délivrance. Mama boy to loba ni. To kange ndokiten to boke lisuma te mama pusani liboso mokeli na nyonso. Abangi Nzambe te. Ok Nzambe wana ngeta dana na ko pusa pembeni tete affronter aye ko luka Yesu. Eza ba parole bayaka ko luka Yesu. Eza mombochi muso to banga ko ke luka Yesu po ye moko ayebiki o yazali. Mais mama o apusa liboso Nzambe liboso mokonzi po na délivrance ya mwana na ye. Même ba disciple o bazaki na Yesu ba bibenga na ye. Ah bande ko nanga ba pasteur ba sœur. Tozaka pe motema malamu. Muninga zo ko luka lobiko yo zo ba benga na ye. Ba benga na yakende wapi? Yango mona kabe na église ba sœur ba mususu ba vanda wana ba mesa na église sœur moko yesi kakati na bonzambe bolingi yete pona ni bolinga itaza ndeko na bino o bo benga na ebo bimise kati na biso non ngana yepa na bino tote alisani no bana nzambe na bana nzamba solo o ye moko lobi yepa na biso pa bido papa batunir sote na pato mabetete o mélange pato na ye kati ya bana na nzambe boya mbanga kindeko na biso aye to sunga e place ayebi te to komela français oyo azokangama po alinga français on pe mingi malgré français boya kai to komela ke na commentaire balobaka boy mais bino boko seka ngai ozomona to dengana ye pamba te azali kolanda biso na makelele donc maman azotiati makelele kolo ayokele mawa akangola mwana ye donc aza mama malamu ba mama nyonso te ba mabe ba papa to mélanger ba mama nyonso te o évangile na bango baboya ba para o évangile na bango baza bato bakabula famille te ba para malamu basali to ko défendre lelo ba para ya malamu pour des vidéos wala to défendre to lobi ba botcha mape batika sa mape mais ya malamu to ye ko défendre pe bino na ye Yesu azongisi batindaki ngai kaka epai ya bato ya Israel oyo bazali koloba bameme ebunga boye te kasi bino botanga bia bokangisaka kasi mwasi wana ayei kofukama liboso na ye mwasi wana do mama wana pona mwana ye kofukamela Nzambe do mama moko malamu pe alobi mokonzi salisa ngai. Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te po na kobwakela yango bambwa. Mwasi yango alobi ya solo mokonzi kasi bambwa eliaka biteni oyo ekweyaka na se ya mesa ya bakolo na yango. Bongo Yesu azongiseli ye mama bondimi na yo ezali makasi esalema mpona yo ndenge olingi pe mwana na ye abiki kaka na tango wana. Eza ba mama musu baluka ba délivrance ya bana bango. Eza na ba mama musu baluka Nzambe na profondeur pona bana bango. Baza ba mama malamu baza ba mama ya longoni ya kobetela maboko baza mama ya bravo.
tika bo continue boye ba mama nzambe apambola bino esalaka biso esengo to tomona bino bokomi mikolo boza kati na bonzambe esalaka biso mpasi to bozokoma mikolo bolembi mpo biso tosunga bino nzoka bino boza na makambo mabe esalaka biso motema mpasi parce que bino to bozokoma mobange lokola bino bomemaki biso bosokolaki biso bomasaki biso nzoto eza mpe malamu to biso tozokola tozwa swe na bino na bolingo nyonso mpe tozala pene na bino parce que etikali ntango moke tokabwana na bino bino bokende biso totikala parce que mokili eza bongo tozobaluka bao bayaki baumeli bakei bamisu mpe bakoli bakei bamisu mpe baye parce que mokili oyo ezali ya nzambe biso nyonso tokotika yango me esalaka biso mpasi ntango bozokola tobenganaka te tosololaka mpenza te bakoko na biso totika bango kala mpona makambo ya mabe oyo eleki bino bino bozolobaka eza bitumba molimo ça fait trop mal quand quelqu'un souffre mayebi ke mpasi na ngai ezowuta epai intel mpasi na ngai ezowuta mpe intel eza mabe pasi ya moto eutaka pasi ata pasi ya moto eutaka na bamilimo oyo eyaka posede motu me motu aza sanse ya koluka délivrance bozomona place mabe ezali biso nyonso oyo tozalaki kotambola malamu te tozalaki kotambolaka kolongola bazemi na kati na moyibi na kati na makelele koswana bitumba ya jete me kola sa biso ngolutu kasi toluki délivrance existe Dieu il est venu pour nous nzambe aya na mokili mpona biso ebimi aya na mokili mpona biso alors c'est le moment ya koluka nzambe ntango moto abona ye koluka nzambe seki asepeli na ye na yango alors ntango oyo osepeli na yango otiki bato wana bazwa place bavanda kati na yo basala oyo balingi basala seke yo mpoza na baintere oyo yo osepela nango donc ti ndenge okenda wana ozomona makambo ezosalama na molimo nde bofinaka bato wana nde bosala mabe donc osepela na yango eza mpasi mingi mpe mawa mingi antuka bakoko na biso bamama na biso nzambe ya bosantu nzambe ya israeli mokeli na bikolo nyonso asunga bino peuple de Sion natangi Matthieu lisusu kaka 22 et Matthieu 17 natangi 22 po totanga kaka chapitre 22 à 23 elobi nini 22 à 23 ezoba nini mokolo moko bayekoli basanganaki bango nyonso na Galile Yesu alobi na bango balingi koteka mwana ya moto epai ya bato bongo bango bakoboma ye eza na bato na ndibisa bino baza bavander d'homme bateka bato na expliquer bino na video wana so olandi video wana tekende mba olanda video wana na expliquer bino de video cho leka wana na talisi bino ne kola lakse ngai ke ndenge batekaka bato alors eza na bato oyo bakoma na bango koteka bato penza bazoteka bato wana bazali kasi akosekwa na mikolo misato bongo bayekoli bandi koyoka mawa mingi mpenza ntango bato mosusu bakoyaka eza mpasi ya bato mosusu mpe mawa ya bato mosusu donc esalaka vraiment mpasi makasi mpona libota na kolo ntango tozokabwana bino tozotya bino mosika eza eloko ya malamu te mpe eloko ya esengo te eza eloko moko ya malamu te eza eloko moko ya bien te natangi naka na Matthieu na otanga 22 et 21 à 22 wana siko na Matthieu combien Matthieu 18 parce que makambo mingi elobami mpenda mingi mpenda na Matthieu yango nazwaki yango na éclaircir bino ke bapara malamu bazali fu kofélicité mpe bango eza te toza na kanda baboti na biso mais fu kosepela mpe na baoyo bazosala malamu kokourage bango alors natangi na Matthieu 18 21 ezoloba nini bongo Pierre ayei epenepene ya Yesu mpe atuni ye mokonzi soki ndeko na ngai asalaka ngai mabe mbala na mbala boni esengeli kolimbisa ye ekoki kozala mbala sambo Yesu azongiseli ye te nalobi na yo mbala sambo te kasi mbala tuku sambo mbala sambo donc Bible ezoyebisa biso soki eza na bandeko na biso oyo basala biso mabe mbala boni tokoki kolimbisa bango
bandeko oyo o Pierre azotuna nzambe awa eza bandoki te, eza ba méchant au Bible ezoloba ôtez les méchants au milieu de vous. Ba méchant bako habiter pas na biso te babenga mabandeko na biso. Non non, Bible lobi pas de relation entre les ténèbres et lumière. Donc bandeko oyo ko o Pierre azotuna eza ndeko na yo kati na bonzambe toza bato. So otangi ba apôtre pe bazaki na ba discussion par rapport que likambo ya sali mususu a d'accord te. Donc itala likambo Pierre asala pona kokende pa corner et sepelisa e bato mususu te sengelaki sikoyo Pierre a expliqué bango ke te tala ndenge ezalaki molimo mosantu omoni bato baza pe lisanga kati na bonzambe mais baza d'accord te na likambo mususu mais fu moninga expliqué bango. Mais Pierre pe awa na Matthieu 18-21 awa tango kolo azotuna pona bandeko na biso ba famille na biso lisanga na biso tokolimbisa bandeko na biso mbala mingi ndeti nga pe mama Rebecca nzamba yebisa ngai eza na message mususu pesaki ezali ya yo ndenge nini yo ke koloba ngo peuple na ngai yango salenga mama Rebecca na sala repentance na yebisa bino nazwaki message kola lobelaki nga so na yebisa bino ke nga na salela nzambe na komikitisa na luka na nga eloko moko te na osalela nzambe na nga simple na komikitisa pe nazo mimona teke ona oyoka soni na nga deja lokumu ya nzambe boyebi ke awa na chaîne oyo na OVD TV esiko bino bosabona soni ya mama Rebecca lokumu ya Yesu Masiya. Alors eza promesse o mama Rebecca pesa nzambe soki nzambe bisi esenga pardon eloko oyo bo mona nga mama Rebecca esenga bino pardon donc so nzambe bisinga osali mabe awa na ya oyebisa bino pardon comme eza message nazwaki yango bongo yango moni ke na lobaka po kolopa mona nga yokanga nde nasengaka bolimbisi epai na bino pe epai na ye. Alors kola ebisi biso nini to limbisana donc mama Rebecca eloko nini yango wana ta musukolo so ebisinga na oyebisa bino mais bo na vandaki na loba likambe na précisaki te etiaki nungu na ye liboso na bino na kosenga bino pardon fu bolimbisanga mpona ni mama Rebecca za mwana nzambe nga pe na mwana na nzambe fu nalimbisa ye mpo so nalimbisi mama oyo te eza mabe mpona nga mpo baloba kasi bandeko na biso so basengi biso mabe futo so basengi biso pardon tolimbisa donc tokolimbisa bandeko kati na bonzambe eza te ndeko oyo akei na ngambo molili nde ndeko oyo fo limbisa bolia na ye kosala erreur wana te eza erreur nga nasalaki eza na membre moko ya famille na biso bandeko na ngai abengana nga na famille na ye na ndako na ye aelwananga penda na moment pasi oyo nabeteli bino témoignage oyo bili akendaka kobeta ngo na bundaka na mwana mbali wana donc alingaka ngai te mbala mingi nazali kobondela ye alingaki te navana na ndako na ye abandaki toujours kobengana nga mais ntonga nakomi na poto nayaki poto France liboso na ye ye esengelaki aya mais moto akoyambe na mboka oyo nayebi te soki azalaki te so comme azalaki na mission mpa na nga ezalaki ka nga funa yamba ye nga ndeko na yo nalobi nini nzambe nakozongisela moto asalanga mabe te nayamba ye mama Rebecca ake koyamba ye ntango nayambi ye natie na ndako na nga bandeko ayaki nde mission ye mwana oyo biso toniokola ye na vie tofaire souffrir ye abimaki kotia makolo na mboka France alors biso tokomaltraite akolapa akoregrete na mboko ya tie makolo nde esika ya yaki napesaka ye chambre alala na chambre anasala aneka batoilette nayeba ite makambo ya sala pokolo yaki korevele nga na nsima to na bandi koluka nzambe mpo makambo ebebi nde na moma wana ava ya zonga ayebisi ngai Rebecca tobondela tellement aza pena mokolo kwa ba grand-père donc aza mokolo donc tolobaka membre ya famille mpona kotia double te confusion te alobi na nga mais comme alanda nga pe na video ayeba makambo mabe asala ngai esalanga mpasi mingi na vie me nga nalimbisaki ye me bango balimbisaka te bosala attention na bato wana tant ke ye asilisi mission na ye na vie na yo te aza capable akomikitisa po aécheve alors bozala mayele comme votre père alobi bozala mayele comme des serpents vraiment bozala sage abi tobondela yaya souci na ye asi tosimba na tobondela comme prière na simbi eto bondeli mama na tika ekala na yeba ete chilelo azaka na kindoki nga pe na yebaka te motema mabe abanda kolinga nga te kobengana koniokola nga na yeba te azaka ndoki nga na ndoka saka sepene na nga te bomoni nzamba permettre ma musuto ya yeba vérité sikotonga simbi nga to bondeli aki na musana nde kosala bandeko ekauki njoka kokenda kende kokausa na maboko na nga makambo kobeba aki donc siko na moni
yebi muto asala mombongo neto atekaka soki marché te ayebaka nde na koyeba o maboko ikauki na ozo eso eloko te nde nakoti na kati ya priere na kobondela nzambe nde nzambe aye kosala nga grâce ayetalisanga mutu nini oyo asimbaki maboko na ngai donc aye kotalisanga mutu oyo natiaki na kati ya chambre nanga misala azali kosala nzoka azali kosala ni kaka ba toilette donc ya mabe na ndako nanga donc atikelanga botutu lisuma libabe omoni donc quand il est méchant faut ôter ntongo olingi ozongana na mutu asala mabe aluka na molimo mosantu pardon bana na nzambe nakute na makambo ebele nakute na bashoki ebele yango moi nto nayaki pembe na bino nakanisi vraiment bamosusu mpe baoyambanga me ndoko misusu mpe babi te awa mpe biso toyaka na nzete donc me misusu bamitema malamu bayambi mama Rebeka bazotala mpe nzambe azosala baeme bapartage nzambe abosantu apambola bino vraiment au mélange pas tout sur et dérangeaki bino nasengaka bino toujours pardon donc na ezwa ngolu mpa nzambe oyo donc asala opération sa cicatrice bapasolinga maboko na betela bino na témoignage nde bande obimisanga makila ya mwendo nde nzambe ayisalanga ngolu alors bosala attention na bato bopesaka maboko na baeglise oyo bopesana maboto bambote bosalaka vraiment attention bosalela sentiment te mokili ezala kobeba très risé yo pesi ye loboko ya kotisi mabe na kati vraiment à cause ya kosangana na mutu abombela mabe nzoka aosepela te mwa moke ozwa vi mpo ya nini alingi azwa vi mpo ya nini asepela mpo ya nini mpo ani aninga aseka ifo alela ifo ayoka ya komona alors bible ezoloba bakanaka mabe mpe mabe yango bakokisa yango baza wana na posa basala biso kaka ko alors ntongo olingi ozongana na ezala vraiment mayele tambola na lisungi ya molimo mosantu akotika yo te tosilisi na biso na clôture video nanga mpe kaka na bible na tangeli bino Matthieu mama Rebeka yo na Matthieu nazali kaka na Matthieu monde navandi anaosaka Facebook leo navandela bino kaka na Matthieu mingi na Matthieu alors natangeli bino 16 ezoloba nini Matthieu 16 natangeli bino 22 à 21 Matthieu 16 1 lobi na oni bafarisien na basadisien bayei epai na Yesu mpo na komeka ye eza na bato mosusu bayaka mpona bavi na biso mpo kaka bameka biso alingi na oyo te asepelaka na yo te ma azopusa pembe na mpo amekaka yo asala o mabe alors soyez prudent basengi ye asalela bango elembo moko oyo ekomonisa ete nguya na ye euti na nzambe me ezalaki komekama eza moto mosusu mpe alingi ayebaka soza na nzambe asoloso mpo oza na nguya soki omonaka soki oyokaka aye mpe komeka yo atala soki vraiment ozali mwana nzambe to niveau na yo eza kokola to oza na makoki ya kopere mpe koyeba misala na ye me tozala lokwa biso tozala basava te toka te bon te molimo na nzambe nde asalaka biso grâce mpona kotalisa biso mpo omona kootika mpe temps pendant une semaine wana to 2 semaines nzoka nzambe azolinga enseigne biso mpona nini omona siko langage na ye façon ayaka donc nzambe azoba soye prudent comme le serpent azotalisa biso mpe venu eza na ngambo na bango donc azoya pembe na omona bandi oloba mpe mama Rebeka nalingako mingi ndeko na ngai na dege nasepelaka na yo nzambe apambola yo vraiment mosala kitoko ozosala en tout cas ntongo osalaka edifiaka ngai eteyaka nga nazwaka mateya mingi kati na yo en tout cas nzambe amotema malamu nzambe asaleli yo makambo akokamwa moko mosu abengi ndeko na vraiment lelo ndenge odo omoni nzambe aotikili ta nzoka azo enseigne yo tala ndenge azopere ye mpa komona yuma donc me yo nzambe aza koenseigne yo mpo ani place aotinda yo ozala mayele okwea te parce que bible elobi bazalaka maloba ya sukali natangela bino Jérémie eza na Jérémie 12 16 tozwaki 16 nde esika totangaki natiaki yango na video na bosani te ezalaki Jérémie napesa bino ezalaki Jérémie parce que boza nango posa ezalaki Jérémie 12 16 bible ezoloba bolanda maloba na bango ya sukali te alors tosisi video na biso ka nde nalobaki natangeli bino yango déjà 1 nzamba bosantu apambola bino peuple de Sion bayaka mpona komeka bato 22 à 23 jours banika na 16 wana
22 mama beka mingi atamboyi mingi na ba 22 eza molimo mosantu soki azosunga mwana ya comprendre Mateo oteyaki tala finalité na yango oyo omona bongo Pierre abendi ye pembeni abendi Yesu pembeni pe abandi koloba na ye mokonzi yango ekoki kosalama te makambo wana ekokwela yo te wana Yesu ndenge abeteli badisciple na ye makambo ekosalama alors Pierre abendi ye pembeni mpo aloba na ye ke mokonzi makambo ozoloba ekosalama te donc ekokisama te yoka sikoyo Yesu azoba nini kasi Yesu abaluki mpe alobi na ye Pierre Satan longwa na miso na ngai ozali kotiela ngai libaku ozali kokanisa makambo ya Nzambe te kasi bobele ya bomoto bozomona awa Pierre azoyebisa Nzambe tosilisi Pierre azoyebisa Nzambe ke makambo olobi oyo osalama te mais Nzambe asali nini abengi sikoyo abengi Pierre ka Pierre oyo wana Nzambe azoyebisa Pierre longwa wa Satana yo ozokanisaka makambo ya bomoto ozokanisa makambo ya Nzambe te est-ce que ozocomprendre ke Pierre moto azoloba bongo Jésus mpo ani azodresse na Satan ça veut dire milimo oyo etambolaka na Efesie kuna bandeko elukaka bato kanali bakota po aloba po asala omona mbala mingi oswana na mutu yo ozokanisa oswana na ndeko na yo nzoko ozoswana na mungu na Satana nga mokomosu na odiscute na mutu être humain na swanaki na ye bandeko na nga apres navandi kimia bino boyebi biso bana Nzambe atozwi olobi omona molimo mosato abandi kotalisa yo place osalaki mabe obandi korepare na Nzambe okomi kobongisa sage osenge pardon mais conscience kolo abanda ozongisela oyo eza bien te mpo ani omibongisa na ye ozonga na samako na ye sino te ozalelo lokola piège bakope kozwa opportunité porte eza polele fokanga baporte ofungoli alors mbapa ya mitungisi wana siko pourquoi na tomboka ye makasi bongo nakomi na susi nga na tomboka boye kala mpona nini na tomboki boye bandeko na ngai navandi nayokaka molimo bandi oyebisa ngai ezali ye te oyo oswani na ye ofaire face lelo na Satan na ye moko donc oswani na Satan na diable a personne mama na ngai Satan a personne na kati ya moto ngai naswana na Satan a personne kati ya moto omoni molimo na Nzambe aza kati na nga ayebi ke mutu oyo alinga telemela nga azokondane ngai yo ozokasi ozala mutu yo ozokanisa ndeka oyebaka kotanga te wana aolimite nga nzoka eza ye te bandeko Satan azwi esika abandi kodimine ngai donc azodimine ngai peuple de Sion abandi kodimine nga po adécourage nga mpo nga nayoka soni nasala mosala ya Nzambe te bango babebisaka classe na nga babundisaka ekole na nga mpo ya nini nzoka na lingai naza mutu mo mosu monene bandeko na ngai bango bakeka kota intellect kota mayele intellectuel bake kobundisaka kote kuna mpo ya nini bafrene mission ya Nzambe mpo na nini lobi nayoka soni lelo na TV oyo ya mokilo ndenge yebi français na bana mike na kotanga bana mike ya 5 ans mo mama bana nde batangaka ya yo ozwa te so nakangami yoka ngai nabengaka yaka intel bakomi nini mama bakomi boyoka yango nde nabengaki okende nakoyebi bana ya mike awa na ndako baotangisa ngai sikoyo bango basalaki ngai nini bandeko na ngai Nzambe akelaki ngai ndenge nini mpo bato bakomisanga ntina mama mobimba boye na niveau oyo ozomona ke bato baza bamesha fuko longola bango bazokende kobundisa bayela bato akoti ovia bitumba balongoli yo mayele ntango ozokende klase wana tono vidi eza spirituel donc eza makambo physique te eza na molimo mutu ayebi makambo ya molimo aloba mwa mwasi akutana nango eza makambo ya molimo mais oyo ayebi makambo ya molimo mama Rebeka mpe atuka ata lingala bakanga na lingala ya lingala nayekola pa mutu alakisa ngai
ozomona poka esunganga na kokisa o bango bakanisa na kokosala te nzambe ayedenga pe nzambe asalisanga bozomona ke nazotanga pe bino bozotanga biblia malamu alors nzambe bosantu apambola bino nzambe ya Israel apambola bino yango wana yo pe muto oza na tala moko yo muto oza na eloko moko kotala te tokosalela nzambe ka nde tozali o mama bekanga pe na yeba otanga te soko oza na likabo na yo yaya chaba o ba oseka o baseki o bakei ba o ba ondima o bandimi ba o ba ko courage o kola otialo ata bato mibale misato o ba ko sepela no ba ko lingo ka ndenge oza na ba ko soutenir mission na yo o kene musika bazo courage o mama beka tuka forcer mama beka tokei kaka bongo nzamba ko tia bango pe molimo na nzamba za kati na yenda osala musala kati na yo. Alors koyoka soni te surtout biso communauté na biso nde bakitisaka bato koseka bato alors kolanda wana te bakoseka oke o bien na bala te mama Rebeka nga na te vende na bali nanu te na bafrançais ne botanga te babokilo wana na basemeki etali bango yesu ntongo akonvoke ozwili mobali akonvekeki ozomona kobangaka eloko te makambo nyonso na mokilo eza maboko ya nzambe nzambe nde adesidaka Marie na Joseph nani Joseph abangi kozwa Marie lokola mwasi na ye po bazaki fiancé basalaki nano eloko te me yo ndeni okoma na zemi andimaki makambo Marie ayebisaki ete etungisaki mutu na ye boyebi oyo ezalaki na kati ya mutu ya Joseph te me mukolo Marie ake kokota na kati ya Joseph azangisi Joseph pe kimia na pongi alobele Joseph kobanga kozwa Marie te lokola mwasi bolimbisi ozomona kobanga te kobala ye zemo aza nango wana ezali lezemi ya molimo mosana tala boyebi écriture ozomona nza kobangaka te ke o mama Rebeka nga pe nzambe alobela makambo ebele na vie mais namona nde na obanda te parce que yo kuta otanga ta mwa moke nga nakoka te molimo mosato andotio na motu yo mona bato mosusu bayaka batangaka bayaka ka abandi oloba makambo ya nzambe apesi message koyokaka soni te bolongola nde soni nzamba osalelo ntongo mpo ozoloba ke ngai yeyo tala Ezayi azoloba kola bino azoluka toma kotinda Ezayi alobi tinda ngai ozomona fo ozala capable koloba tinda ngai toza tono vidiko yo ozoloba tinda ngai moni mutu ozoloba tinda ngai wana ye nde mutu aremplir yo vasi disponible yo oza vasi disponible kolo nda koremplir yo moni bavasi oyo bapesaki ezalaki na mai kolo nda yebisa bango tya mai mpe ye nde abongolaki yo makila nzambe nde mutu akotya molimo ne kati nde kotambusa ekogide yo akomemo na banzela na ye makambo ya nzambe basali yango na mayele bomoto te kobangaka eloko te mutu mpa adiminaka yo te nga bazalaki odimine ngai baolongola nga na plan nzambe ozomona toza na karti oyo ya kolo mutu ana nzela na ye na direction na ye alors soki olingi okende este mama Rebeka ta na este esenga bacondition boye me nga direction na nga eza este mutu atyaki yo na direction wana ayebi wa osala na yo mikotisa na este onga funa kende sidi kende na sidi kobangaka eloko te mokilo eza ya nzambe alobi mokilo eza ya ngai na biloko nyonso ya na mokilo ezali ya ngai yo kobangaka mokilo te o bato na mokili mutu mo otabangisaka yo sejo sala bola mpona nkolo mpona intérêt ya royaume sala yango mpo mokolo oke orendre compte liboso na ye mutu akozala te okande na yo moko tala nkolo apesa yo tiango en œuvre bazoloba yo tya oyo okola apesa oyo omonaka okokoka tiango nga naza mongongo monene me naya na banzembo ebele nalingi te kolo kutu asambisanga mpona mama banzembo lobilobi konaso nazwi ta nakoma ata kokoma banzembo ao na lingala napesa ata bayembi mosusu ya malamu bayemba na bango ozoma mpona boyi banzembo ebele eyelako bainspiration lebongo inspiration mo eyelinga lelo bandeko na ngai te wana obete ya bino te ebandi na okosekisanga moko la kwei na balabala navandi nazoseka mondela oleka tala nga boye ozoseka nini donc nga asekaka na nga tanga moko donc eza lolenge na nga navandi mpe na balabala naluki libanga nabandi koseka mpo nzembo wana so na nde oyembela bino mpona naka mongongo monene basi eleki faso bokoseka alors nabombeli bino mbala ya nsima mpe nasokola tienga kere towana ta na oglisele bino ngosema un bon chanson mais base ya yanga moto ezobima yaya nabi base ya ndenge nini tika nzamba bosanto apambola bino peuple de Sion ezalaki yanga bino se Rebeka mama Rebeka pusana liboso na bino mpona kosilisa video oyo tosalaki donc kobwakelaka baparalisuma te biso mo mpe toza coupable na mabe oyo tosalaki tomikitisa liboso ya nzambe tondima bafoti na biso ye azali wana mpona
pardonner masumu na biso po kolimbisa biso kosala biso bolamu. Tika nzamba Israël apambola bino. Je vous aime beaucoup. Je dis bye.